innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est longtemps bananzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango net sokyo matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Mbote pe bon début de semaine na bino nyonso bolula kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple tikate to fungola basangola so pona kotasa bino ndenge ba membre ya présidium ya plateforme Union Sacrée de la Nation ba kitaki dimanche 23 avril na stade de Martyr pona kotala ndenge misala eza ko salema pona sortie officielle ya plateforme na bango e ko salema mokolo ya samedi 29 avril 2023. Na prévision ya sortie officielle ya plateforme Union Sacrée de la Nation nde ba membre ya présidium ba effectuaki dimanche 28 avril 2023 visite moko na ba installation ya stade de Martyr et pa wapi cérémonie eko salema samedi 29 avril kuna ba ya mama kitoko et pa ya manager ya site Jésus Noël Ncheke oyo a expliqué ki ba présidium lolenge nini bako installé podium pe bazu ba disposition pour na bokoti ya ba officiel pe ba militant ya ba parti politique membre ya Union Sacrée de la Nation sur place tomola ki pe présence ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobilambaka pe commandant ya la police ya ville oyo balandaki a membre ya présidium ya Union Sacrée kuna na stade de Martyr. Toti Kavili province ya Kinshasa tokende bongo na province ya Lualaba et pa wapi lancement ya bourse spéciale excellence ya en collaboration na fondation Denis Nyakero Tshisekedi na ba divers domaines kasi esengeli kozwa déjà 70% na examen d'état édition 2021-2022 ndenge Stéphanas Kande batalisi. Na vision na ye pour le développement ya province exécutif provincial ya Lualaba azali ko planifier développement ya ba compétences locales
na domaine na but ya créer élite ya sika nyonso wana ekosalema na nzela ya formation ya jeune brillant ya province programme ya kozwa bourse d'études supérieures excellence ya fondation Denis Nyakero Tshisekedi oyo ezali déjà coexister depuis 4 ans ezali déjà na succès pe résultat yango ezali komonana désormais programme oyo ya excellence ya ekozala soutenir na régime spécial ya bourse destiné na province ya Lualaba bango bazali s'appuyer na expertise oyo ezali reconnue ya fondation Denis Nyakero Tshisekedi pour na mettre en place pe ko exécuter programme moko similaire programme oyo ezali conçu pe établi epai ya bango to dénommé yango excellence ya Lualaba Bora. Objectif oyo ya province ya Lualaba ezali mingi ko viser ezali bongo awa nzela ya programme spécial excellence ya Lualaba Bora ezali te kaka pona kokolisa nombre ya bourse kasi pe surtout ko créer élite locale oyo ekozala bongo capable ya ko accompagner développement ya entité provinciale na gestion moko kitoko na boursier ezala baloko to internationaux grâce na appui à fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Kasi pour la première édition spéciale provinciale opportunité ezali accordé na lauréat ya édition 2021-2022 ya examen d'état ya province ya Lualaba nyonso pona kozala éligible na bourse spéciale il faut kozwa 70% na édition 2021-2022 ya examen d'état pe kozwa na test ya sélection oyo ezalaka organisé na fondation Denis Nyakero Tshisekedi oyo kutu déjà et salimaki dimanche 23 avril 2023 na université ya Kolwezi une école na mokuse excellence ya Lualaba Bora ezali kopesa accès na savoir-faire ezali kosala ke main d'œuvre locale et comme na hauteur ya baratante nyonso ya élite ayeba na kotia expertise na ye na profit pour na émergence ya province minière. Totika kama masola fondation Bosengali koyeba ke fondation Denis Nyakero Tshisekedi va organiser qui dimanche 23 avril 2023 test ya sélection na cadre ya programme spécial excellence ya Lualaba Bora wapi epai plus de 300 finalistes ya ba édition 2021-2022 na examen d'état bazalaki éligible Stéphanas Kande héritier Mapindemi ba pesi bino ba détail non. Plus de 300 finalistes ya ba édition 2021-2022 na examen d'état bazalaki éligible na test ya sélection oyo ezalaki organisé na fondation Denis Nyakero Tshisekedi na université ya Kolwezi. Fifi Masuka gouverneur ya Lualaba akendaki kuna ye moko kaka ndenge bozali komona na image ezalaki kolakisa na Nicole pona ko encourager ba candidat oyo ba wutaki na ba différents villages ya province ya Lualaba azwa kitan ya ko exhorter ba jeune ba pesa le meilleur na bango ba relever ba défi ya province na bango. Numéro 1 ya Lualaba Fifi Masuka a exprimaki gratitude na ye et pas ya initiatrice ya programme excellence ya Madame Denis Nyakero Tshisekedi épouse ya chef de l'État particulièrement pour la province minière ba candidat esengeli bazala na 70% na examen d'état pour bazala éligible na test oyo. Particularité ya excellence ya Lualaba Bora ezali ko orienté ba candidat na filière ya secteur ya mine pe carrière pour na bazala doté na main d'œuvre locale qualifiée na kati ya province na bango pour na développement. Excellence ya Lualaba Bora ezali fruit ya partenariat entre province ya Lualaba na fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Dans la communiqué de presse, il y a Seni Bolanda lecture nango. Commission électorale nationale indépendante Seni Namokuse azali ko porter na connaissance ya opinion publique kendenge calendrier électoral et bimaka le 26 novembre 2022 et talisaki bazali ko procéder siko na finalisation pe consolidation ya traitement ya ba données nyonso
oyo ezalaki collecté na ba opération ya actualisation ya fichier électoral mingi penza détection ya ba doublon na niveau national pe audit interne ya fichier électoral ba activité oyo ebandaki déjà na niveau ya commission électorale nationale indépendante pe ekoko bati le 14 mai 2023 seni azali organisé ko banda mokolo ya mardi 25 avril kino jeudi 4 mai 2023 ba journée porte ouverte to open day ezali bongo en faveur ya ba parti politique nyonso oyo bazali engagé na processus électoral pe bango bakozala wana na siège ya CENU na numéro 4471 ya boulevard du 30 juin na commune ya Gombe na ville ya Kinshasa. Programme yango ezali boye ba journée porte ouverte ezali boye mardi 25 avril 2023 de 10h à 13h et kozala bongo ba média mercredi 26 avril 2023 de 10h à 14h ba mission d'observation électorale nyonso oyo bazali accrédité na CENI jeudi 27 avril 2023 de 10h à 14h ba organisation ya société civile oyo ba opéraka na domaine ya l'élection vendredi 25 avril 2023 de 10h à 14h ba parti politique ba tendance nyonso confondu samedi 29 avril 2023 de 10h à 14h ba parti politique nde bakoleka et kozala suite et fin mardi 2 mai 2023 de 10h à 14h ba confession religieuse mokolo ya mercredi 3 mai 2023 de 10h à 13h et kozala bongo ba organisme ya système ya ba Nations Unies ba ambassade ba ONG internationale jeudi 4 mai 2023 de 10h à 14h ba membre ya gouvernement ya république pe lisusu ba membre ya conseil supérieur de la magistrature Sénat pe assemblée nationale pona wana ba parti politique nyonso oyo basepeli ko participer na makambo oyo bango esengeli ba mandaté deux délégués na bango ya mwasi pe ya mobali pe baza na lettre ya responsable ya parti politique oyo au plus tard mercredi 26 avril 2023 natina wana pe lisusu bato nyonso ya ba organisation pe ba parti politique nyonso oyo pe basepeli ko participer esengeli ba se faire enregistrer na lombango na secrétariat pour na activité oyo ezali installé na réception ya siège na bango ya CENI au plus tard lundi 24 avril 2023 na ngonga ya 15h communiqué oyo ezali signé et pa ya Patricia Nse ya Mulela oyo azali rapporteur ya CENI. Nazo mususu bosimba qui est président national ya Alliance des démocrates pour le réveil du Congo ADRC na mokuse mwana mboka Nestor Lomeka a kendaki weekend eleki ko signé charte ya Union sacrée de la nation héritier mapindemi azalaki simasima na compte ya Infolinga. Samedi 22 avril ezalaki ya kuningana na ndenge ya kosakana te na siège ya plateforme électorale babengi Union sacrée oyo bazali ko soutenir vision ya chef de l'État pe batelemi pona kopesa ye deuxième mandat ezali bongo adhésion to signature ya charte ya Union sacrée et pa ya président ya Alliance des démocrates pour le réveil du Congo ADRC na mokuse mwana mboka Nestor Lomeka oyo azalaki accompagné na quelques cadres ya parti politique na ye ADRC bayaki na commune ya Gombe pour na ko signer charte ya adhésion sur place ndenge bino moko bozali komona ayambamaki na ba responsable ya présidium ya Union sacrée a signé ki charte pe ba remetaki yango na maboko ba membre ya Union sacrée ba sepeli komona parti politique ADRC oyo mwana mboka Nestor Lomeka azali kokamba ba koti masolo yango ba signé charte balobi bazali prêt ya ko soutenir chef de l'État pour na makambo etali l'élection ya 2023 enfin que chef de l'État aye bana koza deuxième mandat nyonso wana esengeli bosimba ke tango ba parti politique mosusu ba signaki adhésion président national ya ADRC Nestor Lomeka azalaki libanda ya mboka boye tango ayokaki yango azongaki na lombango pona kotiape mokoloto na ye na charte ya Union sacrée surtout que sortie officielle na yango eza le 29 Nestor Lomeka président ya ADRC alingaki à se mettre déjà en ordre elongo na plateforme électorale Union sacrée oyo ezali ko soutenir chef de l'État nde yango akendaki na lombango elongo na délégation ba membre ya parti politique na ye nyonso elekaki vraiment kitoko na sima ya ko signer charte ya adhésion oyo Nestor Lomeka président ya ADRC alobaki boye eloko epoussé ngai to ADRC a signé charte oyo parce que ADRC parti wana ezali parti socio-démocrate chrétien
c'est-à-dire ezali koluka développement intégral ya moto. ADRC aligné ba valeurs chrétiennes et morales. Alors vision il y a chef de l'État lobby le peuple d'abord. Donc il faut na nous bolingo. Il y a population, il y a peuple bolingo, il y a école. Tozonga la ville province de Kinshasa pour la côté ça une clôture il y a séminaire évangélique on a église la racine invisible ezala kibongo et salema kibongo dimanche 23 avril et pas yoapi évangéliste itinérant honorable Néron Mbungunde azala kibongo orateur du jour héritier mapindemi après si bino ba préciser. Clôture ya séminaire évangélique Salemaki pendant une semaine à l'église La Racine Invisible et Zwami na commune ya Kisenso et Zalaki Bongo dimanche 23 avril eleki na bokambemi ya pasteur responsable ya Lingomba Oyo pasteur Daninzita évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu yende azalaki orateur na culte de clôture Oyo ya séminaire pasteur Daninzita a expliqué ki message et pesamaki et pa ya mfumo banga moyo na prédication na ye. Oyo ezaki lokola clôture ya semaine Oyo excellence évangéliste Néron Mbungu ayaki pona ko arroser sous bana nzambe vraiment ezaki rencontre moko na kokoloba ya réparation. Voilà la raison pour laquelle a teibiso arroser biso pour être peuple de basa complètement béni. Voilà la raison na biso ya beaucoup tani na racine na poko na lelo nde ezaki yango tikete nzambe la lola apambola évangéliste Néron Mbungu nzambe akoba lisusu kozane mimi koleka na sala mokila batu louange mabonde lipe intercession ezalaki vraiment na culte oyo bosimba ke évangéliste itinérant Néron Mbungu azalaki accompagné na quelques membres ya Asbel ma famille ya bureau politique na ye délégation ya complexe scolaire Mama Pemba ya groupe Gédéon service pe ya collège de pasteurs couple Imponzi et utaki na Belgique pe ba invité misusu bazalaki pasteur Daninzita na bandimignon so ya église Racine Invisible ba sepelaki makasi na présence ya honorable Néron Mbungu oyo azalaki accompagné na kafumba ya délégation na culte ya clôture ya séminaire oyo esalemaki. Na culture Bosimba que 24 avril 2016, 24 avril 2023 pour jour et salibongo 7 ans depuis que artiste musicien Papa Wemba akenda na mboka ya bakoko na tina wana nde info ngala journal ya peuple pona peuple et meki moi moke ko kanisa ba souvenir na ye. Fils ya ancien combattant congolais pour la armée belge pe mama nae azalaka pleureuse professionnelle yenani Gilles Chungu Wembadio Peneki Kumba oyo azali moko ya ba personnalité ya plus influente na musique africaine à Botama le 14 juin 1949 na République démocratique du Congo et pa iwapi alekisaka baton nae ebele pene ya mama nae pona koyekola banzembo na bomwana nyonso a intégraka na chorale religieuse et pa iwapi na sima ayaka ko se lancer na musique populaire ya pseudo ya Gilles Presley véritable carrière na ye abandaka yango na 1970 na création ya groupe Zaiko Langa Langa na côté ya ba musiciens congolais ebele groupe yango et apportaka touche particulière na rumba traditionnelle na ba composition na ye na ba rythme oyo et accéléraka pe ebinisaka mokili ezalaka na forte présence ya batterie na niveau ya ba instrument oyo bazalaka ko utiliser Papa Wemba elongo na Shagi Sharufa bayaka ko créer orchestre Viva la Musica na village Molokai oyo esangisaka ba membre ya orchestre ebele village musical et yambaka ba grand nom ya rumba congolaise Papa Wemba bayaka ko nommer chef principal ya pape na conquête ya ba grand scène mondiale na 1980 Papa Wemba asalaka tour ya Afrique na nzembo lokola analego na sima akendaka Japon ba États-Unis pe Europe et pa yuapi akutanaka na Peter Gabriel Papa Wemba asalaka dernier show na ye na scène ya fe mwa kuna na Abidjan toujours na ba couleur ya sapologie
azwaki micro na maboko entouré na ba musicien akweya akufa mbala moko ndenge ye asuetaka na Afrique barandaka ba hommage ya suka kutu na Kinshasa ba dekretaka deuil national ya 3 jours nde bakundaka ye le 4 mai na Mbenzale na présence ya ba milliers ya batu pe baponaka ye na titre posthume commandeur ya ordre national Côte d'Ivoire pe grand officier na ordre national ya ba héros nationaux Kabila Lumumba. Ba fidèles musulmans ya République démocratique du Congo lokola bandeko la bango nyonso ya mokili mobimba ba célébraki weekend eleki fête ya fin ya Ramadan nyonso elekaki na esplanade ya terrain ya Université islamique du Congo Unico na Mokuse Héritier Mapindemi Francis Kanza bazalaki kuna na compte ya Info Lingala. Ba fidèle musulman ya République démocratique du Congo na image ya bandeko na bango ya ba pays mususu ba célébrer ki pe samedi 22 avril 2023 Aïd al-Fitr feti oyo ezali ko marquer suka ya mois ya Ramadan ndenge coutume na bango elobi Maulana Cheikh Issa Nkusu a dirigé ki prière oyo na esplanade ya terrain ya Université islamique du Congo ba fidèle musulman ba yaki ebele pour na ko partager moment ya dévotion na ko reprenaka na cœur ba formule nyonso ya ko kumisa nzambe na maloba na ye Cheikh Issa Nkusu ye ataki accent na ba raison oyo et pour ça qui conseil supérieur chiite ya République démocratique du Congo CSC na Mokuse ba ye bana ko célébrer Aïd al-Fitr na mikolo oyo ya samedi contrairement na bato misusu oyo ba fetaki vendredi. Oti ya mukolo a démontré que méthode ya kitoko ya kolanda ezali déclaration ya suka ya jeune ya mois ya Ramadan pe observation croissant pe lisusu na lune to sans ndenge ezalaki observé ke mokolo ya vendredi bosimba ke na maloba na ye Cheikh Issa ye abordaki ba question sécurité ko kende na sima ya lutute boy Cheikh Issa a condamnaki avec la dernière énergie agression injuste oyo RDC azali victime na yango et pa ya Rwanda oyo azali ko soutenir ba rebelle ya M23 amonaki mabe indifférence ya communauté internationale liboso ya agression oyo ezali kotalisa ke mokili mobimba esengeli ba condamner ba velléité expansionniste to posa mabe ya Rwanda ya koza mabele ya Congo na nzela ya Kagame oyo azali ko soutenir ba M23 Cheikh Mbaki asukisaki maloba na ye na kosenga na ba musulman nyonso ba maudire Paul Kagame pe ba bénir ba force armée ya République démocratique du Congo encourageaki ba jeunes musulmans ba yeba na ko répondre makasi na appel ya chef de l'État na kokotaka na armée to sepela makasi lelo po ezali mukolo ya Idi ezali mukolo oyo biso ba musulman toza ko sepela nango tosengi na Nzambe ndenge abateli biso ndenge apesi biso ba faveur nyonso makambo nyonso tosengaki toza na espoir ke akopesa biso e tosenga ye asalake na sande koya pe kuna na mbule koya tokoka kokutana na lobeli makambo ya Kagame na yesu ba musulman fo basengelaka ye malédiction puisque 12 millions de personnes oyo bakongolais bakufi ezali mingi mboka eza na danger esengeli bakongolais nyonso tosangana po totelemela monguna oyo azali konyokola bana mboka oyo azali konyokola bakongolais bosimba ke Aïd ezalaki organisé et pas ya conseil supérieur chiite na République démocratique du Congo CSC na Mokuse plateforme infra-confessionnelle oyo ezali kosangisa ba musulman chiite nyonso ya RDC. Na so afete société bosimba kenvula oyo enokaki weekend eleki na ville ya Kinshasa esalaki ba dégâts ya ndenge na ndenge surtout kuna na commune ya Kisenso mingi na quartier dingi Héritier Mapindemi apesi bino ba détails. Weekend ezalaki malamu te na mvula oyo enokaki na commune ya Kisenso ba dégâts ya ndenge na ndenge esalemaki awa toza na quartier dingi population azali kolela pom ko batonga e bebi boyema ya mvula e débordaki na ndenge ya kosakana te e kotelaki bato oyo bazali konyokwa mabiloko na bango ebele pe ebebaki suwe ya population bavandi na quartier dingi na commune ya Kisenso ezali kaka mikonzi batala pon wana pona ko empêcher ba débordement ya mai pon wana eza na pomo ezaka na se nango wana
tango batongaki pont wana pont ya Libende wana batika yango na se ya mai wana siko mai wana soki ye ebeti na pont wana ezokota na veni oyo de po baresi kobongisa pont wana febukana nanu be batombola pont wana po soki babuki pont wana te mai ezouta mopanzi ya dovoka ezokota mopanzi oyo aveni oyo ezalaki mobimba ti banda de la peti na mai ya njili eza aveni oyo ezalaki kozongola zielu na mai ya njili ezomema ti na campus komata na ntau ti deta kuna ti bakei ti bake bakampus bake tika bazielu me lelo ndenge eza boye aveni ndenge toloba boye soki bakotisa ata mosu ata voiture oyo babengi ketch esukaka awa kuna na se moya ekende eza te mpo na nini bato bazowelana leta aya alakisa bato balimite ya mapango na bango mpo nzela ya mai obie balabala mpe etikala lolenge leta asaleli yango. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CA oyo ezali composé dans 99% ya ba congolais info lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur nango Iganting. Batebele balobaka ke ba congolais devant mbongo bazali capable ya ko manifester ba anti-valeur ebele. Kasi affirmation oyo ezali contredit na CAA po ba blatiner en tout cas bazali kopesa confiance na congolais pe mingi penza na mwasi congolaise totala bongo na domaine ya caisse tozali bongo na mama Ambroisie Ifili oyo azali bongo caissière na cargo ye azali bongo 13 ans na même poste oyo ezali ko démontrer que ba blatiner en tout cas ba pesier confiance pour que asala musane na ndenge ya malamu. Koti na compagnie oyo na 2009 na sali 13 ans soki na wumeli na caisse pendant 13 ans ezali nde kozala bosembo il faut kozala bosembo na caisse il faut kozala sérieux na caisse il faut kozala honnête na caisse il faut kozala pe na rapidité na caisse ba client bakoye ebele bamususu balingi bafuta bamususu balingi basala boye bamususu bazoloba yo siki faut kozala maîtrise mingi na caisse parce que so oza na maîtrise te oza likolo moyen on fonctionner bien na caisse eza te soki mpe oza motema monene te oza motema motema mbangu motema ya kolinga te kozangisa eloko oya kosala mabe na caisse okokozangisa ata mbongo me mbongo wana eza yo te mbongo eza compagnie yo zanga me mbongo ya compagnie pesa CAA bandi muke lelo azali parmi ba société ya minene ya RDC kasi lolenge nini CAA a évolué na secteur ya comptabilité pe ya caisse. Bon tango biso to bandaki na caisse mosala ezalaki mingi ndenge ezali lelo te tango to bandaki na système moko ya Unix mosala ezalaki na C ngape na bandoke na caisse centrale te bato a recouvrement bando ya kozwa mbongo epa na ngai bazo memango tolongwe wana tozwi formation ya Unix na Unix pe ndenge moko eza bato a recouvrement bato bazoya bazwi mbongo mais tango tozwi susu formation mususu professeur mususu mutu mususu awiti il Maurice aye ko lakisa biso monsieur Laurent aye ko lakisa biso ndenge nini na kosalela margot système échangé fret pe eye belé ba client pe ba ye ebele po ba avion pe eye ebele alors na tango wana musale komi ebele et puis na futraka ba fret arrivé na fret départ te na futaka pe ba LTA oyo ba salaka batindela ba client ba facture po ba client ba ya ko futa na futaka ngo pe. Donc na CAA mwasi azali ko kipe ba poste stratégique po azali ko mériter yango vraiment na CAA mwasi azali mise na ba condition ya malamu po apesa ba résultat ya malamu. Tozana communiqué moko de service a bolanda lecture nango na mongongo ya Héritier Mapindeme. Direction générale ya Info Lingala, journal ya peuple pona peuple, bazali ko recruter ba journaliste pe ba marketeur.
baye nyonso bazali intéressé pona kosala mosala na Info Lingala bokoki koleka kodepose dossier na bino na avenue Bokuma numéro 32 quartier Matonge na commune ya Kalamu référence Bibi Play. Depuis ya dossier ebandaki depuis le 10 avril pe ezali kokende kosila le 24 avril 2023. Boyi bino nyonso bosepeli kosala na Info Lingala journal ya peuple pona peuple bokoki pe kobenga na ba numéro oyo 089 981 63 47 topé 09 98 71 93 52. Communiqué oyo ezali signé et pa ya directeur général ya Info Lingala Micho Olenga Kunga. yango nde pesi nga nzela na boucle journal peuple mpo na peuple na nsima kamera tozalaki na Igor Ntingi montage esimbamaki na Christian Kangebeni mpe Pitu Monsia journal ya peuple mpo na peuple ezalaka supervisé epai ya héritier Mapine mpe coordonné epai ya Stéphanas Kande bandeko botikala malamu. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu kobambola kokodi koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ya avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi